Abonnez-vous, suivez et aimez. Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika, ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien, idée professionnelle, Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi, Balobi, ah on déplace ma Kambouizali. Bonjour, bonsoir, Balantina biso nyoso. Ya ma cuisine presque parfaite, ya Madova. Nkola lelo na ye lisusu liboso ya etando ike ya biso pona kolanda susu elubu ya sika. Vraiment avec na banda na zanga kate ko pesa modadi mbote. Vraiment na zo pesa cordon na biso principal papa Jano Kashala bambote ebele bisika zali na momi Lorette nelongo na bana na biso vraiment bambote ebele. Vraiment mingi akolobezate tozo kende koleka na makusa na biso pona koloba elubwa lelo za nini makayabu babengi ambassade yango tokosala elubwa lelo za mukuse me kitoko makasi vraiment toza précisément na kati ya Matadi Congo Central tozo continuer kosaba émission na kati ya ba Congo vraiment bapangi ya betu nyonso benke na kati na ba Congo wa na Matadi vraiment bambote ya mingi benke ba place nyonso même na ba putu kuna benkele partout benkele na monde vraiment bambote ya mingi ya mekatuka na pangi ya beno Madova vraiment ya mingi ya kolobezate tozoleka na cuisine pona représenter o ezali elubu ya biso makayabu kande na lobi makayabu na biso yangoyo o ezali babenyango ambassade bamusu babenga yango couronne maboko nangeza propre na sina sokola on kitoko yango nazo présenter biso makayabu ya mukolo alelo na sina tremper yango na mai nanga et lalaki na mai na check yango presque ba 22h donc aweza na mungu asusute donc eza déjà prête na minute oyo tozoleka na kati ya makayabu na biso tokosala ngo na nini donc elubongo eza facile bozo mona eza déjà matungulu nazaki na 2 oignons nanga matungulu nanga ezaki mibale moko yango na bande déjà kukata ya mibale yango nazo continuer kosilisa et puis na kochana poivron nanga yango yo et puis na de pilipila kubweta comme adofa ngane mwa pilipila kubwaka na kati ezanga kate na pointe à part biloko yo tokosala eloko mususu te donc ezaka huile na biso tokochana moto et puis tobandi elubu nanga donc makabu na biso lelo eza vraiment simple mais kitoko tomoni donc simple kitoko parce que makabu nanga na remarquer que eza na mwa mungu amukie donc soki mungu ekozanga tokako bakisango na suka mais na minute so tozana na posa mungu ate yango na présenter penza yango te donc tozoleka directement na kati ya réchaud na biso ko déposer o ezali kikalungu nanga yangoyo déjà na sina che huile nanga na kati ya kikalungu yangoyo nazo kende ko déposer ngo na réchaud na déposer kikalungu nanga na réchaud na chepe na moto nanga ya makasi échauffer kitoko makasi toleka no lelo makusa na biso vraiment ezali nango compliqué te bisika so bozali na te lubwa lelo likaya boy mutapesi pena donc yango na pesa katangu nyoso na bif ma cuisine parfaite ya Madova asenga kabino bande ko boko makana clavier boloba eloko bolingi ya ekolo nyonso na kolamba yango bosenga ka ekosala bien makasi et puis vous habituez soki bomoni Madova alambi moko botiela nga pe ba point obindengo lambelango sur 10 po nanga na moni eza 9 eza 8 to eza 10 to eza 6 to eza 0 vraiment ekosala nga bien makasi moi ambiance ça la ka bien na kati ya makusa donc Madova alinga ba reprocher payer eza te bozota la kane na lambi bolobi elo côté non ezala ka bongo te boko rijaka Madova na moni place na lambi bien soit prochainement na moni elubu na lolengi olambi ndenge musupo eloko moko eza na elambeli ya façon ebele ataka makayabu on azo présenter biso lelo eza na façon ebele ya kolambela yango alors mkolo mususu peso ki ndeko komelinga ki prochainement olamba makayabu ochabo etozongsabu vraiment eko edenga makasi balobi mutakokala mukili oyo azalaka te donc likanisi na bino lisungi na bino eza nini ko proposer nga biloko oyo na kolamba et puis kopesa nga ba point ekosala kitoko makasi ndeto che mafuta na biso na moto nalobi ke na chiango na moto mafuta na biso échauffé poto zwa makabu na biso to banda ko donc étape na étape ezali facile na zo kata balobi ke elubwa lelo esengami epa ya nani
Donc papa abisaza na kasi ya France. Jive Chimbambala nde asengi elubwa lelo ya makayabu. Alobi Madova salana no makayabu natala lolenge nini na koki kosala. Ngwa msu modèle nga na salelaka eza penda bongo na lingi na changer modèle mususu. Bon na yebite modèle onga na zo sala na oya sala ka soki ekokokana. Donc voilà, donc elubwa lelo eza pe papa Jive Chimbambala azana kati ya France. Nde asengi elubu ya ambassade na biso makayabu na biso ya lelo. Donc nazo kata litungulu nanga. Nazo kata litungulu. Nebisaka biso ba demande na bino esalaka bien makasi. Pour avoir déjà bomoni ezaki na kata congélateur. Sina sokola kiango kitoko et puis na kieko conserver yango. Donc eza juste soko za na posa ko utiliser ozui kaka mbamoko saleli. Yango bomoni ke na zui mbala moko na madiko kata bo remarquer kiza un peu glace. Donc toza na posa penza ya elubu na biso ekota poivron mingi te. Yango bomoni ke na zui kaka moko. Ikoti nango. Balobi matadi nde makambo. Biso ba Congo toliaka na biso likabu makasi. Atolambi ponu madesu likabu na pointe. Atolambi musaka likabu na pointe. Yango moni lelo pe na bilokola papa je vais asengi elubu ya likabu na profiter ngape na sala yango. Poeza elubu na biso ya ba Congo tolingaka likabu makasi. Nazo zo ba épice nanga oyo nazo tia na kati ya mafuta nanga. Bo remarquer que na cheki mafuta nanga na moto. Loka mafuta nanga sali boye na sisi kokata matungulu nanga na kati de matungulu. Na kati pe poivron moko et puis des piments bweta yango. Donc na tie piment na pembeni na zu oyo nazo tia. Na tie. Ndele na tie matungulu nanga boye. Dena che matungulu nanga boye siko nazozoa makabu nanga nazocha direct na kati. Donc na biso déjà elubwa lelo eza vraiment simple. Eza facile vraiment sina bongisa ki makabu nanga yango yo nazo poser yango likolo ya biloko nanga oyo na sina kati comme épice. Likabu lelo eza nango simple vraiment eza elubu moko ya 30 minutes vraiment elubu ebeli nango. Oki koliango na mapa, oki koliango na kwanga, oki koliango na fufu, oki koliango pe na loso. Donc yo kaka ezaka choix na yo kaka. Na zui de pipi nanga ya kubweta na cheli kolo. Kande na lobi donc makayabu ezango façon ebele. Ba mususu bakalinga kananu muke na sima kokalinga muke même nga Madova na sala kango na kalingi muke na sima kokalinga muke na longoli yango na pembeni na zui matungulu nanga na zui na bandi kokalinga yango na kalingi yango sima nango na zui na bakisi yango likolo ya makayabu nanga mais makayabu oya lelo na lobi nono na ko changer modèle mususu. Modèle nini na che huile nanga na moto na ekozwa matungulu nanga na poivron moko na zui na kati na che na ekozwa makabu nanga na déposer na likolo à part na makabu nanga na zui mwa pilipili mibale na bo soki oliaka pilipili te eza obligé te que faut chaka pilipili non eza ba kususu pilipili baliaka te yo kotala ka pilipili bona petit ekatani alors ngande ko na bino Madova na be invité na ko yamba lelo ba kolia pilipili yango na bwaki me kofina na te ko za nango bimba ope akoya pe aliaka ne pilipili et kosala pe eloko moko te vraiment simple mais kitoko makasi donc bande ko nanga nyoso bazolanda bo like bo aimer bo partager ba vidéo et ça la ka bien makasi vraiment nzamba lola akopambola bino. Bo partager ba vidéo bo partager nzamba lola komona bino po musala oyo tango tozo sala boye bozo aimer bozo partager ba vie na bino wana ezo mata na YouTube so futi mbongo wana to sunga kanango bano to bombaka moni donc ko sala bien makasi alors soko zo soutenir bana wana
ekosala bien nzamba lola akobosa na yo te akokoma yo na livre ya souvenir vraiment bandeko bozala bolingo ko aimer ya ko partager ko commenter et surtout ko pesa ba point na Madova la moni modèle osale makaya bwana pona nga sur 10 aux 5 pona nga sur 10 aux 8 et ko sala nga kitoko makasi bandeko to mesa na ko sala yango pona nie corriger ngapi amsunga Madova ngazaneti ngai ndendi ko na succès non ba cuisine pe succès kasi ermino ko benga ngata boto ou bien bokomelinga ekosala kitoko makasi boko bakisa mo maele mususu boko fungola ngamo makamususu ya sika kitoko ebele famille nanga mobimba ezana kati na Congo Central bonheur yava yambi kati ya ayambi ONG Sed Matadi nzamba alola mona ye na mama Angel Atakai vraiment nzambe amona bango elongona Aniki Akala famille mobimba kiakala vraiment merci mingi na bolingo botalisi na kati na bino koyamba équipe na biso nyonso ya ONG Sed na kati ya Matadi donc tozo continuer moi minute muke toyeba ndenge nini totala évolution makabu na biso lolenge nini ezokende vraiment papa Masamba na kati ya France bambote ebele pe ba soutien na yo ezokoma ndenge ozo partager wana ozo like obi Madova na vandi kimia teti na zota l'émission no boy nazo pe ko partager nde nzamba lola mona yo vraiment papa Masamba bisiko zali bambote ebele nzamba akozanga kopambolote Masamba na kati ya France. Comportement, communication, trouble, rien langage, difficulté, apprentissage, surdité, et trouble la parole, merci Sed. Maman yeye avenir moke sanapana. Souci na biso, koluka une haute estime de soi, niveau intellectuel élevé, plus grand degré à autonomie. Récite na niveau scolaire, intégration à société, y'a pas enfants en difficulté. C'est des colons la soni, mais longa bano bazana bokono. Ba incapacité donc misanzambe tozui ONG ya malonga bazana souci ya bana avenir ya lobi ONG c'est pour sauver les enfants en difficulté. Andeko kande nazo ebisa bino ke toche makabu na biso totikela yango temps mais batika yango temps mingi te ne toche bofo nyonso oye osali suivi nango pona ni poso totiki boelo kwa totikaki bepis na biso na se makabu likolo et suivi soki ezate okosutuka ke moto pe soki eza makasi okosutuka epis no nyonso matungulu no nyonso ezui eziki donc déjà soki matungulu eziki to poivre eziki donc makusano déjà ozui échec yango moni tout le temps naza pembeni nazolandela lutu nazotala donc malembe po makabu na ope epanzana te omoni donc elubo eza nango simple vraiment simple mais kitoko na monoko kitoko na misu moni donc eza simple makabu abo eza vraiment likambo pena ya pasi te ba mama ba papa ba jeune fille ba jeune garçon onjolia mwa likabu na yo ya vite fait ozana mwa légume no pembeni pondu to ngai vraiment makabu lelo na bite na kotalisa biso kaka uniquement recette ya likayabu
okoki koya na musala oza kase bino bato boza na Europe kuna ba États-Unis partout na monde toza même na Afrique ya okouta musala obi nono nazoka makabu nanga na sala nanga vite fait donc même kaka boy donc koyoka kaka solo ndenge bezo pesa awa vraiment ya kolobela mingi ezate na misuka yo moko zomona ke likabu nanga kitoko makasi tango représentango pe na table aspect ya kosakana te po balobi elubwa kitoko tango présentango na table na sani kaka ezali yomoni déjà ke muto présenter yango boy ayoki déjà appétit même nzala ezalaki te nzala eye vraiment papa Jive azalaki na raison ya kosenga elubu oyo abonné bo partager bo aimer bo senga ba elubu bo senga ba elubu bo komi na clavier na swati obengi na ba numéro wana obi Madova lamba elubu ya ekolo na ngabu po Madova za ekolo nyonso naza mutandu naza muyomi naza mungala naza dans muto Equateur naza partout muswahili mukongo donc naza ekolo nyonso ya RDC nyonso kosenga eza ya village na kolamba yango yo koma kaka senga kaka demande no kozala intéressé par na makasi okosunganga nango makasi vraiment senga pesa commande na yo senga elubu Madova alamba na ekolo nyonso komiango te na Swahili Kikongo Kiyaka na Kimungala na ekolo tu oya ya Congo central to ya wapi to ya Équateur ya Kivu partout tous les quatre coins il y a RDC comment langue nyonso wana Madova akotanga et puis akokokisa posa ya motema na yo donc c'est facile vraiment bino moko bomoni ya kolobela mingi ezate elubu na biso vraiment kitoko teka tozo continuer na makabu na biso vraiment ya kolobela mingi ezate makabu na biso yango ebeli makabu na biso ebeli kitoko na misu kitoko na munoko yango bomoni makabu na biso donc facile mona matungulu ebeli poivron ebeli kitoko makayabu déjà kutu ya kolobela te na couleur nango ezomonana donc kitoko na misu kitoko na munoko asoko tie na munoko déjà elengi solo kutu koloba te donc bomeka elubu ya likayabu oyo bokozala desite bokosepela makasi bampangi ya beto ya bakongo awa na Matadi Mukele na Boma na Mwanda Kasangulu Monteke Play vraiment ya kenda vraiment passive benu mekakaka benu mosi benke tubila mwike mado en tout cas ngeke na raison ya mpangi meka kaka ngeke mona ke c'est que bien vraiment mingi ya koloba ezate bandeko na biso bambote babai bo revoir ba bisous ebele ba chéri ya bien ba papa ya bien ba jeune garçon ya bien ba jeune fille ya bien ya bino ndeko na bino mama na bino leki na bino ya na bino Madova yeyo na kati elubu ma cuisine presque parfaite nzamba lola apambola bino batela bino bisika bozwami ba bisous bye. ONG s'aide pour sauver les enfants en difficulté. ONG s'aide. ONG s'aide. Pour sauver bano bazana banomalie physique, mentale, psychique et intellectuelle. Kozongisa espoir na bano bazana ba problème. Ya comportement